Tabimisi 800. Mutolingo kufa bimisi $800. Oh biso nyoso toyeba te na ba Shadrach na ba Mona na ba je sais pas ba Ken piana wana ba Gloyo langi biso tout emsu mutayeba raté. Mais le toyo découvrir ango et les cas quand c'était hier ou bien avant-hier de ba cinquième émission si je me trompe pas. Biso nyoso toyo yeba que non Aïda qui grâce témo oh grâce témo lelo emsu biso to ngato yeba ete na sens wana tango lobi ka Aïda ndenga pe na kotisi que non azo pesa azo aider. Vas-y. Déjà, grâce Temo, grâce Temo, Landry Fouti là, na Belgique, Hollandanga. Landry Fouti là, m'ta benganga wana grâce Temo, abeban pena ex patron na ka wana lisusu patron na wana ka côté Gloria Laki, herba bebani, abenganga la baronne. Moi non lila aye pas non mais en banga boui na mona ko Landry okosa na teka bata potonga longa lokuta te la baronne ngana na adresse non est-ce que na koko pesi na moment dit théâtre il est qui na mikolo na vanda grâce à ye pa na ba na copine nemoko divine je crois ouais divine ana bandal pour na bike ba likatom supo ba kosa ba ngana mais ana loba non loba ya sans polémique et puis non loba devant Nzambe ba ya ayo singa pardon jour ayo singa pardon des agents qui m'attend à président et Choumo Sony Sad. On va responsable. Déjà ceux qui soutenir moi na Karine. Bon. Moi na bango na sensual. Ceux qui soutenir Karine Mokonzi. Pourquoi to jeter Karine Mokonzi va flirter pour aninte Karine Mokonzi quand on lobi à Auberja ba to belé et panaye ba grâce témo asunga pe ba mususu belé. Donc trop comme na biso na ba façon na mettant au lobby marama ko sunga na ko boko là en tout cas ba te belé au biso au monde entier yebi oh yemo pa lobby na ba vidéo que ba vidéo eza lelo oyo pona yo to comme na masolo ba solo belé photo toucher non pour ba te belé on dirait il me semble que va un peu ignorant na sujet à Karine Mokonzi Karine Mokonzi il faut tout définir hier soit to pesa ye qualité moko boy pour na so Karine Mokonzi azaki nzete soit azaki eloko ankaka zala eloko ni to ngazala nzete ni o batu nyonso balobela kaka tout le temps polémique ngana tikalo yebete Gloria Langi a koti na site ya consort na biso moko o ngana yana kuta na Congo mikili ngana kana kini ya kana poto en fait ndé na yela kana ba show yo bika kini ba invité ba lekebele donc par jour na kota ba 5 éléments donc Congo mikili comme ngana nga koti bo lien Karine Mokonzi salbe Karine donc Eria Lungwe na kanda patron na biso Yves Kabemba pona ya monelo ka ba privilégié nga yo sala d'émission mais nga 5 nyoso ngi koti ya ina ba poster té et ça dit que a comme ko finga nga croyant que nga la comme moi ça boss or que nga la kini non na comme Canada té to Montréal té mboka ba tonton prince tout cousu noir mais beau na ndé mission na alobi ba sala ka on a propos nous pas sous là bien sûr alobi nga na finga katé nga na chrétien na nga batu té mais nga na finga katé mais nga na chrétien kande batu et puis façon na au chrétien yo eza soit pour pesa yo kanda pour se pesa batu mususu. N'habitez, il y a une des stratégies ça là que l'on me cause à garder toujours barème parce que belé baluba que non après qu'on s'enga fali pardon soit après qu'on soit na fali après qu'on comme ta carrière musicale et Karine Mokonzi a scellé mais les autres ont dit que non il y a finga raté ma chrétiaka pour payer ça batu posa batu mususu et payer ça bango kanda donc cette stratégie à Karine Mokonzi ça là que non assis la tête Gloria banda au finga ba monsieur Zana yebi Gloria té mbala nanga liboso na sola na Gloria na benga Mike Lukamba na mona Gloria sala vidéo olela ba boakele maladi ya mpese asa vidéo na banda la olela ba BBC Enzoto et pas ya ex patron na e pona mobali ngaya ki moi Mirajab que je sali Karine Mokonzi la baronne autorité morale ce que ata ba saleli groupe ba saleli ba complot ba saleli ba clan nyonso ba salara que ba déstabiliser et simbate. Ce qui est à 5%, peut-être que si on a un demi. Et que Zouaka Mouké Ningi si moi mon kilomètre et Ningi ça vraiment est lali. Pourquoi? Parce que bah bien faut y a ça là. Oh sous devant la caméra bisoto éviter. Bah bien faut continuer à ça là. Nous avons évite. Donc quand des lobby na émission à Krechara à fin à rater ma Krechara.
so tali na ba émission ebele ya Karine Mokonzi et puis na ba émission soki ba bandi Karine Mokonzi ba nzo démarrer Karine Mokonzi ça la droit de réponse té sungi grâce té moi sunga grâce té mo mais le temps to mona ebele ya batu oyo Karine Mokonzi asungaka ebele ba pesaka mokongo ebele pe ba liboso ya ko dévoiler ba mabe oyo Karine Mokonzi asala ka bango tuba ndenge bango balobaka ngo ngata na yebaka Gloire Olangi na yebaka ngai na de moi personnellement tant na yebaka Gloire Olangi na yebaka mbala moko na kombo ya Karine Mokonzi na munoko ko finga ba ainsi mais na mission dans la nzango alobi ba sala chaîne moko na Gloire Olangi mais atikala jamais ko kutana ye monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bon dimanche à vous, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour, bonsoir. C'est l'heure à laquelle nous allons suivre nous, seconde équipe. Il y a Congo Température, nous sommes toujours là présentes et toujours motivés avec cette grande équipe pour vous mettre au cœur de l'actualité. Et nous vous disons salut, un grand merci déjà à nos fidèles abonnés, un grand merci à Riti Kapinda R9, un grand merci à Igor Mitou, mon frère, un grand merci déjà à Jerens Ngoy Gogan, Galaxy depuis Belor-ici. Un grand merci également à Pati Mabangani, bozaka mingi na Jerens Ngoy Gogan, wana bino ba pote na ngaya palin na bosa. Un grand merci déjà et à madame Rosette la fleur d'Hambourg. Un grand merci à maman Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador Paris l'espoir fait vivre. Voilà. Et tout mes campés nous concernant affaire Outaï Koleka Bisson Soyebaki. Il y a des konabiso, il y a autorité morale, Karine Mokonzi, maman YouTube, maman Makambu, maman actualité et tout l'anda boyeba qui marbeleka qui entre yena honorable Nabiso, Jean-Marie Lukula, c'est président de la fondation G24 et aloba qui ba oifaka loba et par après et autorité morale et internet c'est Karine Mokonzi et tant que muta baboul muta idéologie avant d'attaquer non wanaza yaya wanaza papa za père de famille et le kola saka toujours accompagné na bana membre ba charge ba chinois et puis na bato balinga ka ba pesa ke conseil non voilà Karine Mokonzi et par rapport à point wana en tout cas et au Kilibanda vu que aux autorités morales il faut saka toujours modèle il faut saka toujours exemplaire et vu que yemoko pa loba ki non aboy na ba polémique aboy na ko se mêler sous na ba buzoba o ezanga kitina ya bo mona ki autorité morale Karine Mokonzi azonga ki na raison asengaki pardon o azaki bongo venaye Jean-Marie Lukula si et Yadema. Mais juste après yango bon mona ki kakande makambo ezalaka basorodi on peut balala raté bango pe babulaki basala pe loko moko kaka pona ko créer pe actualité na bango ko créer base na bango to mona ki ndenge ezalaki ndeko na biso Gloire Olangi azwaki pe ayo occasion c'est ça qui pe ayo occasion afinga ki alobaki oyo faka loba mais loko c'est que so passe na katsa koloba wana bo comprendre pourquoi tout ça l'émission oyo na katsa koloba wana propos oyo atenaki Karine Mokonzi asatakaki directement na honorable Jean-Marie Lukulas asukaki simplement na Jean-Marie Lukulas na habité Shadrack Marayulu asuna okende libanda asukaki na Jean-Marie Lukulas afingaki ni koko abota Jean-Marie Lukulasi afingaki ni bato bakufa na famille ya Jean-Marie Lukulasi asukaki kaka na Jean-Marie Lukulasi par rapport makambo o bazaki nango na ye mais tangu ndeko na biso Gloire Olanga simbaki ya yepe micro to mona keno akendaki kutuli musika et makambo o autorité morale Karine Mokonzi la baronne maman YouTube maman ba actualité maman makambo salaki akoko fingati paix en son âme akoko fingati na le général Mokonzi ko kitisa mutu grade azaki soki caporal soki général oui batu nyonso bayebi ki papa ya Karine Mokonzi azalaki général mais to yebite papa ya ba misusu place bakenda to yebite mais tango ke ko finga tina mowei
Oh lelo o akolisa bana ebele tomona ba Karine Mokonzi wana base belé oki kofinga tina papa quand même na place wana so to meka mpe ko analyser na yo na Karine Mokonzi na naza impoli parce que ça makambo o concernant ki yo te et ça makambo o concernant ki même pas famille na yo tout le monde qui gloire Rolanga lobi que non elle est de la famille Lukulasi to yeba ki azaki na famille ya mama Olangi na papa Olango bakufa pe na am na bango batika biso to yebi pe azalaki mwana na famille ya ba Willy Musheni to yebi pe azalaki mwana ya ba famille belé ya papa Mupasula pardon tika ngai na répondre non mwana mwasi oyo mais lelo o tozolo ba binyos bomoni émission oyo Karine Mokonzi asana papa Mupasula nulle part to tika likomona omona que non bazo ça l'émission wana na nini dans botala ambiance ne lekaki na émission entre Karine Mokonzi na papa Mupasula que je salue ambiance c'est là qui est normal des questions normaux oh et ça là qui pensa na actualité nulle part to tika likomona papa Mupasula a reproché Karine Mokonzi de quelconque histoire voilà pour nous sur la sujet wana tout ça bongona Angela Poupou Barbie il y a ça bongo et moko ya ba concert et puis moko invité nanga national parce que allo ba rapper makambo bien ça la rapper ba analyse na kitoko et puis azaka toujours impartiel il y a ça n'était qu'au contre quand c'est bleu elle dit c'est bleu quand c'est noir elle dit c'est bleu c'est noir il y a on a bébino Angela Poupée Barbie nende to komeka mpe ko beta masolo oyo elekaki tout au long de la semaine oyo Angela Poupée Barbie bonjour bonjour Jeffer bonne excusez-moi, moi bien, mais moi santé zo déranger moké na outi koute église na ki hôpital ndé na bina le canon ah donc naza vraiment ndé naza raté naza bien té. OK. Voilà, oza bien ndé ngozala raté mais toyebi que ça musala na biso c'est pareil na armée et quand les besoins est là et tout le carton c'est un peu oza essentiel. Et tout bandamba moko na actualité zo réunion elekaki et Poupée Barbie Olanda qui émission ya Karine Mokonzi ozaki invité par Papa Mupasula. Oui na landa qui ont très bien et puis na bandela ngata deux fois 2-3 fois pour commencer na pesi mbote nanga pa ya Papa Mupasula na yebi ko za kanda nanga mais tout le monde en a kaka. Et à toi aussi, Karine Mokonzi, l'autorité morale, Prince Yaweli, Papa Versas, et Tonton Martin Songolo, en direct de Paris, et Nabato Nyonso Balingaka, votre poupée Barbie, et puis voilà. Ceux qui n'ont un peu vite et en répondre aux questions, na mon acquis émission, et puis na landaki, comment est-ce que Maramnyo c'est les kaki et namoni timide apparemment ndenge mamango c'est pesa yo lingaka le kabongo te tonne lingaka te Papa Mupasula yamba Karine tonne ni non naza timide te mais hôpital ba ebisinga il faut na doser un peu ko loba un peu na vivacité nyonso pour nazo ka moi comment est-ce que je suis un peu essoufflé ce nazo loba na yo ka moi pema mais non solo là ndeto bandi de au début boti na matala non solo là donc nalanda ke émission Karine Mokonzi aza donc na minute maramnyo se sili ndeng so na koloba bongo donc na minute maram tout et sili Karine Mokonzi a lobby cœur ouvert a bombier le côté a lobby na obiso ba auto yeba kité to ko découvrir ango ba makambo e bomba maki donc ce bato wa mona Karine qui a lobby mabe parce que baloba liboko e pesaka et donc liboko epesi o mso yebate donc ce Karine a lobby bongo par rapport ya makambo nyonso bato ba condamna ke nango batu ba kizaka eke non une mauvaise une boye makambo tout benjir nyonso ou bien babilo nyonso azwaka na nzoto na yo batu ba condamna ka donc lelo alingaki a lobela biso ango to yeba ba vérité mususu donc tant to kota na kati émission to yeba ko solola ba makambo ango tant to kota na émission to yeba ko solola makambo wana. Mais n'invité, pourquoi c'est toujours Karine Mokonzi? Quand c'est Karine Mokonzi qui fait ceci, et qu'il y a toujours Makambo. Quand c'est Karine Mokonzi qui mange, et qu'il y a toujours Makambo. Nous avons connu des mamies Lela, tu as banana boudouga, tu as belé baza basala comme ça au Karine Mokonzi salaka. Mais impact à penza toile ndenge au Karine Mokonzi salamate. Pourquoi ça rend tu à quoi? Déjà Karine Mokonzi c'est une étoile.
biso bana ba soda tozala bongo. Donc moi qui armé zala na kati. Et mon avait Zakari te, l'honorable Zakari Bababaswe. Et moi non moi donc so zambila ozana moi qui atozana osoki ni nte ba katelo jamais sali mais moi loko moi ya moi makila ba soda zala na kati. Donc Karine Mokonzi abima na marque na ye. Abima na ndenge na ye asala makam na ndenge na ye donc comme az étoile alinga à faire briller étoile na ye donc ata bato ba oloba ezala ba sœur onyo so tang ba kombo wana nana boduga wana pure sœur nanga pe nana boduga ya mami tout le monde wana nyoso donc mutu na mutabima na image na ye to yebi ke mami ile la zara félicité soki omoni ovandi ota l'émission mami ile en tout cas mutunyo so zarazo tala donc ba op ba apprécier ka bazali ba op ba apprécier raté bazali même na Karine Mokonzi même na yo même na nga mutu jamais kokyo zaka balinga non wana e amabe donc faut côté musuba boya côté musuba linga donc Karine Mokonzi ezana marque na ya bima yango wana salaka wa salara po eloko Karine Mokonzi donc en fait ba façon Karine Mokonzi azalara en tout cas bazami balete na chronique ou bien ba chroniqueuse et tout journaliste ba koki kozalami baleti là je le dis et je le confirme. Tu le dis, tu le confirmes et na monaka Karine Mokonzi lelo otomona na biso ba chroniqueuse kando lobby ba sala chronique mais oya Karine Mokonzi comme on dirait phénomène moko boye Karine Mokonzi a hébergé bato belé lelo Karine Mokonzi a pesi bato belé ba chance après c'est bato belé ba passe ya vie et belé lo ba se retrouver na ba poto c'est grâce à Karine Mokonzi. On baza ba responsable déjà ceux ba soutenir moi na wana Karine bon moi na bango na sensual ceux ba soutenir Karine Mokonzi pourquoi to jeter Karine Mokonzi ba flirter pour aninte Karine Mokonzi kando lobi à auberge bato belé et panaye ba grâce temo asunga pe ba mususu belé donc torokoma na biso na ba façon na mettant au lobby marama ko sunga na ko bokola en tout cas bato belé au biso au monde entier yebi o yemo pa lobby na ba vidéo ke ba vidéo eza lelo oyo pona yo torokoma na masolo basolo ze belé photo toucher non pour bato belé on dirait il me semble que bazé un peu ignorant na séché à Karine Mokonzi Karine Mokonzi il faut tout définir lié soit topé ça y est qualité moko boy pour na so Karine Mokonzi za ki nzete soit za ki eloko ankaka zala eloko ni to ngazala nzete ni o batu nyoso balubela kaka tout le temps nzete na ebité angaza nzete o batu balubela ka bien o batu ba bande no question soki lelo oyo na lobi boy parce que tout le monde parle de Karine Mokonzi tout le monde vise Karine Mokonzi tout le monde veut être à côté d'elle tout le monde veut avoir une relation avec Karine Mokonzi yonobi soka zala ki soit eloko soka zala ki soit nzete soka zala ki soit ndako na zala na ebité na qualité ni to na forme na na tapé à côté na ebi que bato ba oye baka que non na beti na nga côté mais pour nga na mona nga za m sunzeta manga angaza manga parce que manga manga so za na zemi ba msubali ya manga ata kutu belete soki ayokata sola manga ayokata moni ba poso tomba olongola sœur nanga Mokonzi soulagera ba nausée ba jaloux na sensuel ya soulagaka déjà ton nom le makambo azemi je salue Ornélie Olela en direct de Cape Town Kalate tozela bébé na biso abota makalate donc a solo wana et soulagaka soki atan ba papa muso mona ngala nanzima akutute pas que nanzima te to vanda une fois na koko na nga mobo makufa déjà ando linga ba fruit même pas mais nga na somba na nga manga na olia alinga rangote mais asepela na katela talitama donc yango kutezala o senga kutebelete katela litama basenga kalita Karine Mokonzi basenga tika na fingo ka ata muke donc Karine Mokonzi finga ate ma expliquera donc a finga raté a expliquera ndende muto aza ce qu'on explication na wana tant azo expliquer a ko expliquer po epesa barbikanda po epesa Jeffer kanda ma finga ote donc ba mo a ko tenir wana yolo ba tefi a sarananga nalanda ki émission wana tokotela masolo wana parce que tokomi na biso tobeka tuluka de to changer déjà phase nalanda émission wana alobi basalaka wana popole mupasula bien sûr alobi nga na fingaka te nga na kretiaka na nga batu te mais
nga na finga te mais nga na chrétien kande batu et puis façon na chrétien yo eza soit pour pesa yo kanda pour se pesa batu mosusu d'habitude yango na des stratégies ça là que l'homme cause à garder toujours barème parce que belé baloba que non après ko senga fali pardon soit après ko soina fali après ko ta carrière musicale et carrière mokonza cielé mais les autres ngabi que non ya finga kati ma chrétiaka pour pesa batu posa batu mususu et pesa bango kanda donc cette stratégie à carrière mokonza ça là que non asilaté. Je peux dire oui, esa stratégie n'est parce que yemo mutalobi hein ningani yo tozaki kunate. Donc azaki devant la caméra et devant ya popol tant azolo bango. Mutu monta koti katine donc ce qui a lobby bon donc ezaka bongo yango des stratégies na ye o esala keno aza toujours au-dessus, aza toujours au top. Donc quand yemo wa lobby na be mission a Krechara a finga raté ma Krechara. So tali na ba émission ebelé à Karine Mokonzi. Et puis na ba émission soki ba bandi Karine Mokonzi bandi au démarrer Karine Mokonzi ça la droit de réponse té. On a déjà arabien moro boé. Oh que non, ata muta finga ra sepila na Karine te meta otali. Oh mon ndeni ba démarrer boé malobi te alekisi mon pépé. Oso a qui paye ça droit de réponse et mato gaz donc atika ngo on a déjà eza ba qualité mora bien ce bison so peut aux ala bon ata je faire afinga mais na qui pété na bois kiango mais ba to ba lobela ndeni et ça grand ba to so ba mon monter mais ça grand donc c'est une façon ya ozala o ya zalela wana nde et ça la azala au top donc voilà c'est que le Karine Mokonzi to lo bango na ba chroniqueuse belé to na ba chroniqueur belé le Karine Mokonzi za mutema malamu makasi selon yo. Ah, mutabimisi 800. Mutolingo kufa bimisi $800. O biso nyonso toye barate na ba Shadrach na ba Muna na ba je sais pas ba Ken piana wana ba Gloyo langi biso tout emsu mutaye barate. Mais le lot toyo découvrir ango et les cas quand c'était hier ou bien avant-hier de ba sa émission si je me trompe pas. Biso nyonso toyo yeba que non Aidaki grâce temo oh grâce temo lelo amsu biso to ngato yeba ete na sens wana tango lobi ka idaka ndenga pe na kotisi que non azo pesa azo aider poni to mona bola monete yango wana Karine Mokonzi la baronne autorité morale soki ata basaleli groupe basaleli ba complot basaleli ba clan nyonso basalara ke ba déstabiliser et simba te soki eza 5% peut-être ko simba na 1,5 et que Zouaka Mouké Ningisi Mokili mais Ningisa vraiment te elali. Pourquoi? Parce que bah bien faux ya salara. Oh sous devant la caméra bisoto ebité. Bah bien faux à continuer au sala. Nzamba ebite. Mais asungi grâce temo asunga grâce temo. Mais le temps tout le monde est belé à batu oyo Karine Mokonzi asungaka. Et belé ba pesa ka Mokongo belé pa ka liboso ya ko dévoiler ba mabe oyo Karine Mokonzi asala ka bango tuba ndenge bango balobaka ngo mais nulle part totikala ko parce que to comme appena point mususu wa il va totikala ko mona pendant que baza malamu na Karine Mokonzi a présenté ah bon Angela par rapport au kabonga ndem na sala que non asala boyete ya on asala ke bo mais to yaka ko yeba ngo après que tango bakabwani na parce que asala ngondenge nini to ngana to za bien boy ndeti nana tikala po lobalika mwana te ya makambo mutu to ayebi que non poupée Barbie ba trikaka et tout mutu mo atikala ki en fait mutu ya tikala ko lobango te mais ngamo ne mutu na lobango ngam to ya sala bolamu omoni siko donc lelo soki sali que Karine Mokonzi a loba bolamu moko na bato bacheli ba liste que non ba loba na raté eza parce que a comme na fait moko oyo ya popola ebisi etala mutu boloba na te pourquoi c'est parce que par rapport à wanande ya lobby soki ya popola chaki grâce te monté soki chaki gloria te soki chaki ba Vincent ba tunyo so batangi wana ba Ken et tout nga beta lisolo wana te donc tant on bacheli na liste wana que non tala boyi ya monde pousser à loba donc voilà soki pe par exemple que azaka na problème na Barbie bache atala kutu Barbie ope bolobana te je crois bien anga loba que non tala aolobisanga te ndenge nini tala kutu eloko boye témoin la bouche témoin tu vois un peu donc voilà okay voilà neti ngata na ndaki émission wana na soki pena tant ko lanango pena avec attention na ko landa lobi yé de sa vie atikala jamais koyeba Gloire Olangi to atikala jamais kokuta na Gloire Olangi de vie mais ngata na yebaka Gloire Olangi na yebaka ngai na loba de moi personnellement tant na yebaka Gloire Olangi na yebaka mbala moko na kombo ya Karine Mokonzi na monoko ko finga ba ainsi mais
na émission dans la nzango alobi basala chaîne moko na Gloire Olangi mais atikala jamais kokutana ye mais vu qu'il y a zalaka bosses azaki na lupe manika ndimo alobi ba makambu ne belé ba invité bazanga kate par jour elle arrivait au sala ta mususu ba 5 émissions la journée et puis ndeko Gloire Olangi ta mususu akosa des émissions mais vu que ba moni émission wana oye Karine Mokonzi ça exactement ba pinch makasi ba préférer ba kotana nu wana pour garder toujours nini quand est tombé karana na chaîne biso et garder toujours audimat ya chaîne likolo ndeko atanga moni bongo et au CPC ndeko wana te Gloire Olangi alongwa chaîne sous prétexte non voilà Karine Mokonzi akoma kobimana na mukolo chaîne biloko mo bongo et puis akenda akoma kofunga Karine Mokonzi en tout cas ceux ko na makambo ya kobima ceux na resauté mukieta on yo lobi que excusez-moi nani Gloire Olangi alobaki que Karine Mokonzi ande ko bana boss et tout yango nde bande ko en tout cas on a vraiment place wana na ebité et Karine Mokonzi na ex boss place ambassade et yebi Gloire Olangi na ba jugement na ndenga jijaki et yebi Gloire Olangi na ba relation na ndenga yaki au découvrir que bolingo zaki en tout cas pour na wana na check close je peux pas être là na betelango c'était déjà pour na eloko lobby ya liboso que Gloire que Karine Mokonzi ezaki tourner en tout cas 5 émissions la journée zoko tata comme tu as tourné 5 émissions et quand tu m'as tourné comme il balé eza likamba vitesse eza likamba vitesse net boy tu as tourné des émissions beaucoup côté ça moi tata mais Karine Mokonzi ça les 5 émissions nyonso beaucoup musu ya Karine Mokonzi ezaki na ba invité mo ya makasi invité à en actualité même sous Gloire Olangi ke karaboye a telemi atala ndenge bato bazo vivre ba fazer et tout azui ngo karabongo na pesi no exemple et Karine Mokonzi a interviewé Kofi yozo yana na minute yozo Kofi parce que Kofi ne mutu na minute total ba vidéo et tout Kofi na minute ba fazer baza ba toyebi que il faut ba aider bango mais na minute so mutu tali ba fazer bazo tambola boyebo bazo ke obota bota Kofi Olomide devant Baro boyebo mutu to appliqué nata Kofi atala bo mutu sali wa Karine Mokonzi donc na sens wana ce que zaki be émission moko fort o Gloire Olangi bande ko sala na sirte ba ngeba bandaka o cha Karine Mokonzi ou bien soit pas bande ko sala net Karine Mokonzi Karine a 5 ya beti 6 na sir ba ngeba bando cha Gloire ata 3 par là tongo bakino déjà depuis kala Karine Mokonzi et alika na yaka Gloire Olangi po ta bazaki da chaîne moko aobeta kaka likolo bakabwani aobeta toujours likolo c'est que Karine Mokonzi étoile les a toujours kaka forte par rapport au Gloire en tout cas une étoile mutaebi étoile les anzambi ngana oyeba te que étoile rapport et ba fait na ba acte biso to oui pona ba fait je peux dire ça parce que Gloire Olangi déjà soit azaki na se Karine Mokonzi a ebisi biso na vidéo que ya bando beta ba vidéo likolo donc azaki ka likolo et puis yango wana boss abande ko apprécier mingi so epezaki ya moi si ya mbali je sais pas ande ko apprécier Karine Mokonzi mingi pona bachaka ba vidéo na yango wana mso ebotaka moi jalousie banda wana et ça là que non Gloire ya lungwe so pe Karine talungwa ki ya liboso quoi fona zonga so émission place parti wana et après ndé ko bimisa makambo que non Gloire ya komi ko finga Karine ou bien ko démarrer ou bien ko loba ko porter ba préjugé moko boye likolo ya Karine Mokonzi et après ndé makambo ne bande ko kende mais Karine Mokonzi selon Karine na ba vidéo alobi atikala ko répondre Gloire Olangi te donc on dirait wana kutu msunga na solo micro te donc faut tous na ba vérité tant Karine Mokonzi a travaillé bazaye nani mona na Gloire Olangi msunga na noté idée que nous allons un jour journaliste donc et yebi bango mibale ce qui s'est passé pour na moko alungwa moko tikala et jalousie et banda ki wapi selon Karine Mokonzi elle nous a dit que tangu ba vidéo bande kokota liboso et puis azomona que non msusu yazo matamata likolo ke ye ayo loba que non abima na boss ne donc voilà un peu ndabandi ko démarrer donc on les a eu ba comportement Karine depuis kala en tout cas j'applaudis ceux ezala qui depuis kala bon donc tout le baté que Karine Mokonzi ka ndanga comme star bongo lelo Karine Mokonzi chanteuse lelo Karine Mokonzi mami lelo Karine Mokonzi autorité morale nde et pardon nde batu ba loba que non oh ba comment le Karine boy pona donc ezaki makamne ya kala ya ko beta kakipa kokolo depuis longtemps. Donc ceux qui va l'obélio, bêter en kara au répondre. Donc Azaki n'a pas droit de réponse depuis longtemps.
Voilà, Azak n'a pas droit de réponse depuis maintenant. Il y a un peu de coup de vivant. Mais tout mec un peu au stand dans les cambois. Bate belé baé bakate même nga personnellement na yebaki ngote na découvrir on a kati awa l'émission ça na popol nous pas sous là Karine Mokonzi lobi malgré ba insulte on so gloire nga na ko tenir et à la compte ya Karine Mokonzi ba ko finga nyonso ba ko loba nyonso ba jalousie nyonso et Karine Mokonzi nulle part atikala ko répondre pour ayebaka été mais ayoko yoka abi ayoko tala na image Amoni Gloire Azolela Babwa Kelly. Donc, la minute, en tout cas, tu le sais très bien, Nazara pour Karine Mokonzi, Nazara pour Gloire Yolandi, Nazara contre Karine, Nazara contre Gloire Yolandi. Déjà, quand on travaille ensemble, tous ces sites encore, Nénité, tant on va la vidéo, et il y a une chaîne, non? Il y a une Congo température. Yo, ça là qui a 2 jours après. Ou bien 1 jour, 3 jours, on a eu pour ça là. Donc on a un quota. Non, on a que non, balien et côté, nous avons curieux, même sous bazu mutasi. Neni autorité morale et baraglo yolandi. Koyeba c'est comment? Tokoza to chaîne moko. Koyeba na c'est eux qui ngana to yeba ni. Koyeba na peut-être il y a ce gens li kambo ya jalousie, biloko mo bongo. Aye ko benga Mike. Benga Mike li kamba voilà na moni nani boy so na ndenge. Ate ça boy botela qui est to ko sané ko na moni. Ya bi en ce moment là ndé ay ko mona sikoyo nani Gloria Olangi boye ba sololi profiter de ko na isa ko maka a $100 na isa dak makayula a $100 na ye a pesine de fois. Totali na makambo nyonso de kaka. Je pense pas que Karine Mokonzi na Gloria Olangi va recommander niveau d'abord. C'est les gens. Si on l'a dit la vidéo, Karine Mokonzi a dit, si Gloria Olangi au téléphone. Gloria Olangi. Pour Karine Mokonzi, en dépit, non, en dépit à qu'on finit nyonso, yebisanga te, tozala kana chat, yebisanga na bisayo. Ngana chat avant de tout ko bebana. Et ça que lo bo ngana se plaindre na ngoti. Oh, yepe ndenga pe lobaki, yepa se plaindre na ngoti. Ozomona, nga croire que non, oh, yemta salinga mabe. Yepe Shadak pe croire que non. Ngam na salier mabe. Tant na to kutani to zaki likolo. Te yom to ba oh, ma a to tabiste aya. Nganda kuna yokindo mati. Nyabite ngande na yokio mati. Oja ke mbata to mo ah. C'est que ngade ta musuna kanisa mabe pa c'est que ngape mo kanisa. Mais nous sommes to na pesa mabe mais nous pas pesa mabe to sani ko chance. Yebi sanga suka ka mo ko na Gloire Olangi zaki pareil te. Toza chaîne moko olongwe ofinga kanga na répondre ka ote obeli na ye kotala yo. Oui, yango siko na loba. Non, est-ce qu'on est ça battu bisanga tant Gloire ndai ko finga. Est-ce que Karine Mokonzi pas zanga ki bato ba ko conseiller pe ma bien. Tikanga siko na loba mukielo MC ko kima. Nenge na loba bo. Que Karine tant lelo soki Karine Mokonzi a otalanga na Gloria Olangi. Na petit lelo soki bino mi balé petite na bino poupée Barbie non le Barbie lelo soki bino mi balé bokoma boye c'est même pas Karine, c'est même pas Gloria Olangi. Imagine un peu Karine Mokonzi, elle a bien dit que ngana benga Gloria Olangi na ebise que non Fabrice ko mata ko beta après ko kita directement les cas na sima podium to ça nini to monani. Et donc à ma grande surprise, il y a Karine Mokonzi, à Moni directement Freddy Akimbe, Amoni Akimbe, Freddy Akimbe, Soka Akimbe, Matika Song et les autres. Bana Bandal Kanenga Lobaki. Malamoko caméra. Karine Mokonzi, elle ne savait pas. La minute où on a perçu Karine Mokonzi, elle était peut-être, elle n'était pas présentable. Elle était la salité tabloabo. Azaki bien, elle a dit bien quand les na matanga, concert mninga, boy abeta kiti. Et directement, bino boy na caméra. Pour na kosala nini. Mbala moko micro na mnora Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, yo bozana nini, problème nini bozana na Gloria Olangi. Est-ce que c'était ça le sujet où Karine Mokonzi fallait baswana Gloria Olangi? Tu vois que Gloria Olangi, pourquoi? Parce que tant que solo le baron balé, soi-disant président Cappuccino azaki wana l'hôpital, nenge Karine Mokonzi lobby que bazaki na Gloria Olangi. Et linga qui ezala kutu ceux qui yé Cappuccino azalaki wana
olingal oroté tant basolo la kelo bazaki na les bogards donc c'est normal mais tant basolo li bazaki ni venangai matika songo ni venangai Freddy mututa zaki wana mais tant ba ekobima donc ezalaki que annonce ya Glorio Lang ya bitin Karim Mokonza benga mususu eza so boya tala mususu akaisa que problème voilà toujours na indelo ko lobi wana obi soit e quoi kuzala Glorio Lang muta benga que non boya et ta Karina benginga oui OK voilà pour te dire quoi ndenge otoloba tout à l'heure obi que non soki bakomi bongo eza mpona ntango mosusu bato yana biso no soki bakomi bongo eza oui ikoloba soki bakomi bongo lelo Glorio Lang baza kotira donc baza kosetire Karim Mokonzi à gauche Glorio Lang à gauche à droite plutôt eza par rapport ya bato oyo bapesaka ba mauvaise information ba mauvais conseil je sais pas si j'ai bien dit et puis ba entourage à mabe. Je peux te dire ceci. Karim Mokonzi, je ne pense pas que Azana ba mauvaise information et puis ba mauvais conseil. Pourquoi on a lobby bongo? Tant on lobby Karim Mokonzi, na la ndaka ba propos na yo. Obi Karim Mokonzi bengi Glorio Lang. Aibi c'est juste après hier na sima podium to solo là. C'était ça. Et puis à sa grande surprise à moni mbala moko Matika Songo Freddy Akimbe ba mba moko na caméra. Et puis lobby tant obi c'est sûr Glorio Lang mutu abengaki bango bayaki OK siko na minute wana oui ceux qui comme bango pe baza bapandisango bakoyi po ya parce que ça Fabregas a obeta baye bazo image na matanga là c'est normal mais eloko nini etinda bango baleka na sima podium voilà donc na contexte on toloba que non c'est que Glorio Lang mutu a utilisé ayoka plus makambo wana po na lobi bongo pourquoi ta makambo elekaki entre Karim Mokonzi na Jean-Marie Lukulas. Joie comment est-ce que Glorio Lang parce que te belé va attaquer des monteuses va te belé que non Glorio Lang c'est une très grande menteuse tant on sait la vidéo naé alobi ngana kola ndako ba Jean-Marie Lukulas na olinga biloko te et puis alobi ya Paul pardon si kanga na lingité si kanga na répondre fille oyo boko tama non nabi ko silika boko tama kambote ezalati yo vani na sima porte eza exemple na opesa pona na se faire comprendre yo vani na sima ngana na oloba na yo na opesa na bité Shadrack Maraula botika nga retika pinga na oyoka te pardon bolimbisa nga na répondre na nous Angela le tango vana kati bani c'est que ba retika pinda ba igo mutu basaka ni batinda kai ni Popol Mupasula ni Jean-Marie Lukulas mtatindaki au moins te que non na makambo nyo sobi que non eza batunde basali ke bango mi bali ba benda. Autant que Karim Mokonzi n'est pour rien. En tout cas, pour avancer, au lieu que peut-être que Tozonga, Karim Boé, moi, je peux demander, parce que Karim Mokonzi a un fan et belé, Glorio Lang a un fan et belé. En tout cas, sauf que Karim Mokonzi est belé, sans peser, belé, sans un peser. Oui, mais et belé déjà. Oui, tout le monde a un nombre. 3 peser belé par rapport à nga siko na part na 5 personnes. Karim Mokonzi a 3 personnes dans le Glorio Lang a 2 personnes. Donc c'est comme ça. Donc on a bateau nyonso oyo Karim Mokonzi. Donc on va faire 5 vidéos, côté on va 2 vidéos. Déjà on a kaka ye mo Glorio Lang alobi yango epa bafredi ekite kutu baloba ake ngana na Karim Mokonzi to ndenge nazo interpréter kaka moki ya voix ndenge osalaka baloba ake no tokokana ete voilà Glorio Lang basama okokana ye mosusu papa na bino atrompaki boyo non vrai Glorio ndenge aloba donc bayeba nzoto na Karim ye maintenant à deux fois Karim na vidéo elle a dit que yi aloba que tu vas vidéo maintenant yi a tourné bango boka na ba vidéo ngai na vidéo ya nani akana problème na mimi ana vidéo ya la tala ndenge état donc voilà que Glorio Lang inde abandi skoyo kozwa a vu le devant ya koloba que non tout kokana vrai ba kokana na ebite mo ni ya inde baza moi ingaka za ba cancer
moto finga kaye bakinde ko ese mutu bokokana ye semblable na yo ko finga ye susu puis lobelo baki bokokana wana siko ezana finga ki na vidéo wana ba oui yango non tu penses que nyonso auto salaka avant de faire tout ce qu'on fait, est-ce que tu penses que tant Gloria Lang a salaki émission, a salaki vidéo, c'était pas direct hein? Est-ce que ça qui Facebook live, live hein? Oh bah c'était pas ça. Et ça qui vidéo à sali à boaki. Tu penses que attends à sali vidéo on a tindé ba pire net. Direct. Azaki est mon salon tout le monde. Azaki est mon fils, Azaki allongé. Yebisanga. Vidéo, oui, vidéo sur les Azaki monté, tu as bien des vidéos montées ça là. OK, parce que on a que mon après. Je m'excuse, on a que mon après. Donc bolimbisanga balandi nyonso monde entier pour na place wana. Donc tant à sala kiango attaque ezaki direct. Avant ça la ngwa benga epé téléphone. Tu penses mais moi et toi on n'était pas là. Naki ko benga, c'est là. Naki ko benga. Nako se chatak. Nalingi na répondre Igor Mitu. Ako sanga OK, voilà répondre par rapport à Salaki. Mais ba propos on a robimisa. Est-ce na ndoyi sa chatak na ofinga tata na bango akufa colonel na ofinga est-ce azaki non nga nazo lobate que nazo applaudir na vidéo wana. Nga nazo télémela pe na continue toujours ko télémela anti valeur. Donc ceux qui a salaki ango na lobite que ceux ndenge nini a salaki mabe mais il y avait de mains noires oh ba bomba na ki na sima oh ba lobaki master au sali bien Gloria au sali bien bato nyonso ba lobaki wana baza bato ya zana bango na entourage na o eza mabe donc déjà ceux qui entourage na yo eza mabe makamno na so ezaka mabe ezalaka mauvais donc voilà Gloria Langi aza sœur na biso nyonso mais moi kotambola na ye na banenga salela même so ba direct même émission ya redémarrer même sous Karine Mokondi les arabien parce que Karine Mokondi a ça la droit de réponse yango ce que so pareil là les tozo beta liko finalement yeba ke douleur mbonga ba vix leopa yo moka mto somba voilà to ko eso ko citer déjà poupée Barbie mais là au moins on a retenu qui non mais sinon Karine Mokondi ça phénoménal zoa alobi atini papa mu pasula olinga na senga pardon ka a libosa ba chocolat oyo fabriquer ça senga ba pardon mais on voit que non asa na manière na ya ko communiquer ana manière na ya ko faire véhiculer message moko boy et puis émission wana à sala kango na banner ezaki vraiment très douce yuta ngolanda que non yena popol mon passo là oh lelo popol mon passo là peut-être nga la mal vu abîmé azaki déjà mal vu et pas ya ba tout temps au Gloria Lang ça ya popol boy tout ce que elle a fait. Donc tu vois que na émission na plateau voilà ils ont message beaucoup indirect batindela ki et Gloria Lang na bato nyonso balanda ki vidéo wana en tout cas nga iloka non loba na vidéo biso so to landi to moni place au popol mon passo là alobi makambo ya na été to moni place au popol mon passo là condamné te que yo yebi que yo finga ya nanga ezate yo yebi ko finga ya ta ko to Gloria ezate tu vois que la biso ndaka défendre ki. Donc, pour ces points, en tout cas, moi, j'enterre. Je vois que c'est inutile. Déjà, son propre frère a sa émission, Namoto, ya Fingaki, Baseki, Beti, les solo, Anate. Donc, c'est de. Comment est-ce que je peux dire? Ça, salade. Donc, l'eau, mon cas, Babuzo, Beleka, Lekaki, au Bango Mosco, Tomboli, Skotasko, Vandi, Basolo, du donc. Voilà, merci beaucoup, Poupée Barbie, tout comme émission. Vraiment, on a souka, oui. oyo que non Karine Mokondi a motema mola bolamu na mona bolamu on a déjà pas nanga lelo Karine Mokondi sala et puis tant na lobango na pesa kaye déjà merci autorité morale merci na o sala na yebi que au continue toujours na zo qui appelle pas mère mo boy bisinga que na bengi Karine Mokondi na yebisié bato banda ko so makamini wana ba kotika ka sujet nanga lobi wana leki donc c'est wana na bossa ni kombo na ye mais so ezaki na yeba que to ko makambo na ngana bisa kumba c'est wana abi Karine Mokondi a bisa lobi wana leki nanga mais en tout cas merci beaucoup pour na valeur oyo pe na bolingo pe ozala nango nga ka ese msu o tanga ku kombo na ngate mais olobi wana leki nanga
Donc déjà merci. Et puis oui, na bolamu oyo sala pe pas grâce témoin o azam de témoin o azam pasteur na to za yo. Donc ba janvier mokondi merci na bolamu merci na bolamu oyo sala glorio langi. Merci na bolamu oyo sala tellement ba te belé ba liste belé. Mais na ba ken piana. Merci na bolamu sanga na sengel jazz. Merci na bolamu osala batu nyonso o batangelo na liste. Merci na bolamu osala. Merci na bolamu osala obikisa bato musu balinga bakufa. Donc glorio langi et pardon grâce témo oyo toyoki na histoire que abela ki maman na ya zoya ya kolela et tout mais obimisa ata moi bifa na yo lelo grâce témo tozana en tout cas merci. Ceux qui bango ba reconnecta bolamu ya Karim Mokondi et Talibamu afinga na video wana toujours ya Jean-Marie parce que c'est na biso afinga ye et makolo soki nzoko azana na cancer na artiste ba ki on peut bota abosani yetanga ba pexi de bayi botala ba tikala ko botla mo lisolo te tangu ni botala ka tangu ayebita tala parce que za chance va ne bosola kana tangu batu nyos ba finga ba serbela ka contre ye amilo ke la kan to ba ni pendant que bozaka ne plutôt na biso la salutation ba nyos balandi. En tout cas, Gloria sûrement on appelle Azwa Gloria en tout cas la mabilité. Donc Azamoto to solo la kana ba WhatsApp. Très bien. Donc Karine oyo lelo adinami Karine yeta masala de l'âme. Parce que ba liste. Ceux qui n'ont pas c'est que ba liste. En tout cas, bolamu efika. Lelo ata Karine lelo nane ni en tout cas il y a le bébé belé mais vu que t'es déjà dans le monde je dis en grand merci parce que awa image bien la question plutôt que de ranger rien et puis il y a marabato nyonso obino de marabato. En tout cas, abonnez-vous, merci vraiment. Un grand merci à toi, Prince Yaweli. Un grand merci à toi aussi, l'honorable Alpha Ngolo, na Katia Belgique. Papa Martin Songolo, na Katia Paris. Et merci à qui encore. Merci à bateau sur la ligne. En tout cas, nous avons vraiment bien été. Mais parce que les a bandeko nanga exacte musala. Mais sinon, nous avons la beauté parce que nous avons vraiment pas si nous avons questionnement pas si nous sommes vraiment bien été. En tout cas, vous s'abonnez massivement parce que place où vous trouvez Poupée Barbie. Merci. Voilà, merci beaucoup Poupée Barbie pour la disponibilité. Malgré que nous autres moyens, vu que ça musala et on est obligé et s'y soumettre. Voilà, un grand merci. Nabil Matoula qui est venu pour nous rendre. Un grand merci déjà à mon frère, à mon pote. Masananga ya Kati ya Ndaku ya Bandal, Jérès Ngoy Gogan, Papa Galaxy. Un grand merci et puis ici ainsi na Pati et Mabangani, Pati Mabangani bozaka mingi mingi en complicité. Nande kona yo na frère na biso Jérès Ngoy Galaxy et na pesi binombote depuis Peloris. Un grand merci déjà na Igor Mitou, Reti Kapinda, cela quand est cela qui et na bosante madame Rosette la fleur d'Hambourg, Chardac Marayou la papa d'Espoir et Kenzo na registre final la bosante. Un grand merci sina bato nyonso balingara bongo et votre humble serviteur Jeffer Mikwete, les phénix de la presse. Voilà, d'ici là portez-vous très bien. Quant à moi Jeffer Mikwete, les phénix, je vous dis merci et bye bye.